kaka ndenge bokomona na bilili passage ya l'homme de turbo veut dire apôtre wala muchenga bino boyebi mikolo kuto betelo moko esali te balobeli ye dona molimo mpe ya mati awa son ami l'a invité opambola libota na Nzambe, peuple de Dieu. Donc l'homme de Dieu alekaki epai ya Ntoma Mbakadi SP accompagné na Dadi Kindomba Jean Bosco ezalaki fire to fire wana l'homme de turbo amati na chair ayo libéré ba turbo na ba oracle de l'éternel komoni bayambani les amis. Alors donc nkembo ekitaki ya kosakana te bandeko ba bolingo abokomona bakoplane na molimo onction ya kosakana te kaka ndenge bokomona commentaire ya kotia eza te mpifo nguya moto ekita lolo ezalaki polele abokomona passation ya bapuissance bokomona bino moko maboko kotombwama awawa nguye kokota na kati ya moninga mosusu pe baimposition de meko salema batransfert ya kosangana te d'onction des esprits et des dons kaka ndenge bokomona ezalaki matata mponio Zaire singe ningani Zaire ziki batu bagangi basupporter bazongisi biso pe tolobi tovanda kimia te songi kati na bonzambe surtout lelo mokolo na yenga tobetaka masolo ya basantu bandeko tosala koboni. Abonnez-vous massivement sur MDGTV Mafuta ya sika pe bolanda analyse Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mboto bandeko ba bolingo et les amis, naina répondre à la question moko. De mo atuni ngai par rapport à basel nzambe ya minene. Et pas la biso na Congo, somba lui mosala nzambe ya munene. Et tozo mona passer wa sala kombo. Et pourtant grandeur ya mosala ya nzambe eza par rapport à renommée te. OK, landanga bien moi na nzambe. Tu peux aussi être grand. Na miso nzambe koleka pasteur. Oh aibanya sala kombo, je vais t'expliquer. La grandeur d'un homme de Dieu, ou encore d'un enfant de Dieu, c'est la grandeur de Dieu en lui. On peut se comprendre. Plus Dieu est grand en toi, plus tu es grand. Et plus Nzambe, aza monene te kati na yo. De même dans le monde des esprits, on appelle l'autre côté. Sikomo tunezali nzamba oza monene ndeni kati na ngai ebele bozomona na kombo menene me kati na bango non seulement nzamba zane monene te to paza moke mais nzamba zana yende te pono za grand il faut nzamba za grand kati na yo siko nzamba koma monene kati na biso ndeni tant tozali soumis na maloba na ye pe toza na intimité profonde na ye. Moni Yesu azaki grand. Grandeur a Yesu ezali kaka na bomodo te. Ezali kaka azali na renommée te, même dans le monde des esprits azaki grand. Milimo mabe bande ko se soumettre liboso na ye. C'était dit à quoi?
ya grandeur ya nzambe kati na ye. Bible zoloba na Hébreu que si Jésus était exaucé, je crois que dans Hébreu 10, 8 ou 10, c'est à cause de sa piété. A tellement liboso tomba Lazare. Normalement, il y a besoin de prier. Mais il fallait qu'il y ait l'accent mokili. Alobi, alobi. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais na osala on pona bango. Ndamba ko résister na mungo na été. Pourquoi? Parce que à cause de l'obéissance na totale. Pe à soumission na volonté ya Nzambe. Yango mtu wana osala est grand. Na miso Nzambe pe na miso bato. Abenga Lazare na lokito. Lazare abima. Toi aussi tu peux être grand. Ils ont dépendre car en attitude nos vis-à-vis de Nzambe. Ils ont dépendre en nengo ko entretenir relation na Nzambe. Il y a des chrétiens, il y a des fidèles au baza grand collègue ba pasteur na bango. Oui, na sina landa témoignage ya ndoki moko. Ils ont na YouTube. Ndeko wana na habité kala, na habité ce témoignage wana ezala kaka. Na ogela yana mawa. Très sale. Aya na église moko, abazol ko pasteur titulaire. Ce que bato église, ba c'est problème ne. Ba nous poser ba question, ba linga ki ko la qui se place passer azate bona. Éviter so pas ayine parmi bango ba linga ko lobate a expliquer comment est-ce que tant abayaka batina bango mission église wana comment est-ce que malobaka ya pamba passer on attend abimisa ba kima mbango parce que ebongo na moto. Ba poser tellement ba question ebele a expliquer mode opératoire, il y a sorcellerie, famille na ye, machin. Abeta li solo moko na tika na ngoti lelo. Alobi azana na ebita zai oncle to cousin. Ndeko moko na famille na ye, c'est un pasteur. Abi amosela Nzambe meto sakana kane na butu ya kosakana te. Batunie bo sakane na ndeno abi wito sakana na ye. Sakana na esprit neto sakana ni makasi do yendinga zana. Bon, Nzambe ga mto abatela parce que ata le soto le bito bomé to ko bomé na facilité. Batunie pourquoi alobi ndoki alobi parce que abanga Nzambe te. Ndoki mto abimisa mambona. Donc ce qui veut dire yaya omono ozana ata oza pasteur o batu mokili mamba ebi o bapesa yo kombo o soki pe neti bapasi ya mikolo bakomala bakombo la mâchoire de Dieu sûrement bapasser recommande ngwana oka les pieds de Jésus, l'homme de ceux qui nini o les manteaux d'Élie o soki bakombo bakomana ngo yangwana bapasteur alobi to sakana na parce que wana ndoki alobi parce que abanga Nzambe te. Abakisi alobi par contre mwana na ye sa fille biologique mwana ya tata na ya mwasi alobi par contre mwana na ye mwana ngo azaka na 14 ans ya pamba mais mwana na tokokaka ete ndoki muto azoloba alobi tokokaka mwana na te. Batuni comment expliquer tata a pasteur bo sakana na ye mais mwana alobi mwana wana abanga Nzambe et puis assembler la makasi. Donc alina expliquer mutu mo ozolandanga monene ya mwana na Nzambe to pe ya mosela Nzambe eza par rapport à kombote to pe ya apparence eza combien Nzambe aza monene kati na yo sikoyo Nzambe oza monene kati na yo soko zo honorer to honora Nzambe na kotosa maloba na ye pe na kobanga ye kotambola na kobanga Nzambe en développant pas l'intimité avec lui. Passer plus de temps en présence en Nzambe. Nous biso le auto préférato passer plus de temps à battre. Distraction dans les réseaux sociaux machin. Maintenant Nzambe wana temps moké au semble la 5 minutes et 10 minutes. So za rolemba na butu Nzambe na kumisio na Sanjolio na zindi na makina ma yesu chubu na lali pongi. Oka hutu panda ozo sambela no nimbi brrr lali. Osutkaka 6h ekoki. Par contre ndoki ata za rolemba ndenge nini apumbwaka na butu akesa makamu na ye. Yango moni bandoki na bamesana na bango bazala puissant na ndenge na bango. Pourquoi? Parce que baeba kusala honorer ba principe mais biso ba principe toza makasi te comme noko pasteur mais bandoki bazo témoigner que basaka na ane na butu. Donc grandeur ezara par rapport ya kombote
topé apparence. Il y a des fidèles, il y a des bandimi. Oh, baza grand, qu'on quand même passer par rapport à consécration naïe. Et on a le gana lo banamutu mo moi nza mozola nanga. Année 2026, consacre-toi pour ton Dieu. Bible zo bana hébreu hein. 12. Tout se débarrasser na ba masumu hein. Oyo kanga biso si facilement. Moi ba mamba miki on a ba jia pa mano mesana na ngo komisango na vie normale, on normalisant na yo bêtise et pourtant ils ont faiblir yo spirituellement. Na bisa rabino. Bible zoloba et tu es capable d'opinir désobéissance nyonso. Ce qui obéissance na biso eza total. OK? Désobéissance eza nini? Eza iloko tout. Ezo ki à l'encontre et à volonté ya Nzambe. Maladie eza désobéissance. Nyonso ya mabe etungisa biso na mokilio. Milimo nyonso négatif, ya pauvreté et autres. Siko yo mwana Nzambe oza capable d'opinir yango donc. Ko pa melango na kombo na Yesu. Ko bengana yango. Soki obéissance na yo eza total. So obéissance na eza totalité. Oloba au nom de Jésus na démon ya pauvreté, na démon soki ya nini, na molimo soki ya nini, arotala ya lobino sans effet. Pourquoi? Parce que na molimo tu ne pèses pas. Ozo peser. À chaque fois, en fait, l'isumu est affaiblissera esprit ya mon Christ, OK? L'isumu est randa mutu pepeli. Na devant milimo mabe. Na monde spirituel, les gens bato belé o moneka mutu. Na bomoto boye bozo moneka za mais na monde spirituel na babanga ka été ba ebiki apesate aza lo côté nde ba konle ba lo veut dire ma papa. Mon gane ba lobi ke ba no sakana na pasteur wana ba seka kana bango ye do lo côté aza ne ma papa. Moi mo 5 ans na butoko ya bineli ya sakani na ye. C'est ça. De grandeur à moi, Nzambe to be mosali Nzambe eza grandeur Nzambe kati na ye. Olungoza la grand. Olungoza la grand na molimo yaya. Kolisa intimité na Nzambe. Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali. Se consacrer. Boya via lisumo. Tanga la Bible mingi. Sambela ka mingi. Ezo rendre yo fort spirituellement. Et ça la kezo memona profondeur. Nature nous ezo changer. Au moni les années de relation amoureuse, plus vous côtoyez, beaucoup de gens similaires. Boyo karaté, tata na moi si ne ba kokana. Mobile moi si on a mobile ne ba. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, bon mon tezo koya, ba faiblesse zo koya. Comment la ta nature Nzambe, comment ma transformer, comment changer, comment Nzambe, comment kaka ndenge bomona na bilili et passage ya l'homme de Turbo veut dire apporte wala muchenga bino boyebi mikolo kuto betelo moko esali te balobeli ye dona molimo pe amati awa son ami l'a invité au pambola libota na Nzambe peuple de Dieu donc l'homme de Dieu alekaki epai ya Ntoma Mbakadi SP accompagné na Dadi Kindomba Jean Bosco ezalaki fire to fire wana l'homme de Turbo amati na chair ayo libéré da Turbo na ba oracle de l'Éternel komoni bayambani les amis. Alors, donc nkembo ekitaki ya kosakana te bandeko babolingo abo omona bako plane na molimo onction ya kosakana te kaka ndenge bokomona commentaire ya kotia eza te mpifo nguya moto ekita lolo ezalaki polele abo komona passation ya bapuissance bokomona bino moko maboko kotombwama awawa nguye kokota na kati ya moninga mosusu pe ba imposition de meko salema ba transfert ya kosangana te d'onction des esprits et des dons kaka ndenge bokomona ezalaki matata mponio Zaire le singeningani Zaire ziki
batu bagangi basupporter bazongisi biso mpe tolobi tovanda kimia te songisongi kati na bonzambe surtout lelo mokolo na eyenga tobetaka masolo ya basantu bandeko tosala koboni abonnez-vous massivement DGTV Mafuta ya Sika mpe bolanda analyse. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Nosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et Topé Bengangai pour la bobana numéro nanga ezala na réseaux sociaux. Donc Boya Ibele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya Ebele tokomisa nzambe longo e bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omi kokundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala so nzambe omozongisa bango seke carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà toyebi biso nyonso komante eske nzambe utilisaka Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko opusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tokomine la santu, lisekwana yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemelaka yo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sangwe maladie na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth. Amen. Ozinga bina bangelo,